On peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Le problème est qu'elle est tombée de ne pas vouloir se lever. Fidèle internaute, bonjour, bonsoir à celle-là à laquelle vous me recevez. Donc, comme on dit, l'actualité nous dit, oui, l'actualité nous a obligé de descendre ici. Nous avons un boulevard triomphal devant la série de MLC, là où Escabongo, Tomoni, Baïmoka va protester contre Ndeko. Jean-Sa Malonda, Oyo Batie, Akamba Seni, remplacé à Ndeko Nabiso. Le président de la CENI actuel Ouadjou Okende, Balobi, jamais politicien à Kokamba CENI. Politicien à la CENI, et 5 fois à la moto, et à Outina, à Outana, religion, Otobengi, à Christo, né à Azala, ou soit musulman, ou soit Azala. Sans autopé pasteur. Mais tout le monde n'est Jean-Sa, né, ensemble et désigner le rôle là. Président de la CENI, Bandeko Basiliki, Tamboli, Basali marche, n'est pas l'état des droits. Mais Bakomi Aoua, na paiement n'a pas du peuple. Tout le monde y est moko Silvano Kassongo le général a quitté sur place et après c'est ordre dans la police. Bapanza bango, oui Bapanzi bango. Il y a d'autres personnes, Bakangi bango, Bakena bango. Mais éviter l'état de droit et que ça est-ce que Bakangi a pour apaiser la situation calme tout Bakangi bango n'est que de ma mara. Quant à moi je vous dis à suivre à Tolanda événement n'engazalé. Merci beaucoup bala surtout Imboka. Awa nenge makambotu ko salema awa na boulevard triomphal esika wapi baimoka bayaki ko protester plutôt pona ndeko Jean-Sa Malonda oyo baponiaza akamba nguma ya CENI na biso bandeko baboyi balubi politicien ko ki jamais ko kamba mboka oyo akamba nguma ya CENI il faut auta moto oyo auti na religion oyo ezato bengi bongo ya ba Christo azala moko oyo tope mu pasteur tope sango to nani ndi akoki kokamba CENI to moni bakomi awa na pembeni ya pali pepe général Silvano Kassongo atindi basoda bapanza pena baimboka bapanzani bakangi msusu ebele bakoti na mituka bakene na bango to yebite suka na bango za wapi est-ce que état de droit oyo bato oyo tozo senga ekokisami na mboka oyo est-ce que état de droit yango fokanga bato kobeta bala lacrymogène kobeta masasi boy eza bien te toza na posa état de droit na mboka oyo donc toza bongo mokolo ya lelo eza mokolo ya samedi le 3 juillet 2020 donc le 4 juillet plutôt 2020 esika wapi baimboka ba protester pour na ndeko Jean-Sa Malonda donc tout tika na sima to na ba image tika sima après. Bonjour fidèle internaute, comme je vous avais dit que nous avons appris à Baïmboka pour le Batambolaki pour le Maramia de Ronsard. Donc nous avons comme moi Namboka Zanabiso papa bonjour. Bonjour papa. Autant la caméra on se présentait tout le monde est bien Botamboli. Kobanda Botambola Kiti, beaucoup de gens pas du peuple de Balandi Bino, Abeti Bino Massa, c'est pour nous. Bon, Tolobi, d'abord Nazali, jeunesse à MLC. Alors, tout ça a un point d'intérêt en Boka, parce que Kabila Alingi a imposé Nanga plus, Nakati Yaseni. Tolobi, élection, ils ont préparé les lots. Jeunesse, tout ça manipulé les politiciens
to komba instrument na bango ba utiliser biso pour asaka na biso. Alors Kabila toti ko fêter 60 ans indépendance. Mais to moni que non toza no indépendante parce que peuple a bazo exploiter na peuple na congolais moko. Donc to comme ko vivre exemple batu moko ba bimisi comme si pour banda ko utiliser peuple pour exploiter population. Ba comme ko coloniser biso ko leka biso ba belge. Yango to telemeli na tour oyo Kabila alingi a imposer biso na moto ya seni un certain Rosa Malonda. Yango biso to telemi lokola un seul homme. Voilà. Parti politique était etali société civile était etali ongai moto IDPS moto MLCT biso nyo tout sangani pona ko telemela Kabila akoki jamais ko imposer lisusu biso na kati na mboka oyo. Yango na yebisa bino Mabunda ala nanga bien. Mabunda yenda za super na Congo oyo. Pe Mabunda akoki manipuler tous les peuples 80 millions de peuples congolais. Tozo yebisa eboye. Soki Kabila tiaki wana na kati ya seni pour saka na peuple congolais. Tokebisi. Ozo banda semaine tozo banda ozo ka pona ko sensibiliser peuple congolais. Mais mardi, jeudi, Mabunda koki ma place oyo. Tolobi non à Rosa Malonda. Parce que Kabila zone n'a préparé retour nae. Mon frère Kobo Sanate, Kabila na Union européenne, la Union africaine, a dit ça que ba collègue nae, alors quand si noé bisabino au revoir, noé bisabino à bientôt. Alors biso ko peuple congolais, toza président nae, tozo ki malobane bien. Azo préparé parce que malobane à bientôt wana e ko kisama, azo ngaliso na pouvoir. Yango biso tolobi non non non. Tolongwe kuna ko bana 16e erinde bino mo bomoni na kimia to panzi mutuka mutute to beti libanga te mais tozala ki surpris ko mona ba policier ko ya na manduki na bagaz ko beta biso lokwa to sale loko moko boya mabe. Alors to ebisi bango boy soki Kabila azoti na bango na Félix pour bo ma peuple congolais ba ko bo mabiso fausse commune bakunda nani na Maluku ezamuke ya tour au peuple congolais a décidé biso jeunesse ya Congo toza décidé parce que toza chosifié na ba politicien oya koya jeunesse aza reconnaître yango wala tolobi eloko ya biso tosengi Kabila alongola mutune na malembe toyebisi Mabunda na oya sena wana nani monsieur Tamomamba parce que zo matakuna toyebisi bango na malembe nyoso balongole loko wana batika yango boko ko pona mutute oya salaki na 2006 na 2011 na 2018 élection bazo bakeno azan na espérance yani ya moyibi comme azan na espérance ya moyibi biso to boy yango tolingi ba renouveler seni ko banda na mutu tina suka bato basala no na senité. Merci beaucoup. Merci beaucoup de wonanga to mama zali awa abi to zape ba mama ba pusana ko ya chayo micro voilà. Bonjour maman. Bonjour tout le monde yo awa yo pozali na invité pour marcher qui to télé local bosso. Ngape na marcher qui. So bovuti ko bana 16e mérite. To wuti ko bana. Bovuti bana pesa bovuti ti boko bana ona so boleka ki masale bino lokote. Tombo komika ka awa peme na pali pepe ne batake bino pourquoi parce que pour empêcher l'élection ça les mater toni. Biso tozo empêcher l'élection ça les mater te. Biso to boyi ndeko Rosa Malonda tolingi ete. Pour asalaki na seni Ronsa égale à Nanga, Nanga égale à Kabila. Tolingi yete, toboyi na force nyonso. Batia moto mususu yete. Pour corruption ça maki na élection à liboso seni à liboso équipe wana mobimba. Batia bango pembeni bazo équipe ya sikao ba osala musala malamu. Pour ça la biso angwana toza eza pour l'intérêt à peuple. Awa ndenge to marché etali parti politique ito moko to mususu te etali nde jeunesse ya peuple congolais biso nyonso toza na posa mboka biso ekende liboso tozomona makambo ndenge ezolekana tozomona tolembi médiocrité tolingi makambo ezonga normalement ndenge esengeli
toza peuple riche toza na bomengo nyonso pourquoi mboka na biso koza na niveau oyo biso moko totala ndenge ezoza tolembi état des droits oyo kale eza instauré na mboka na biso parce que toyebi ke na boza na droit ya kotambola so bosepene eloko te population na droit kotambola ya komarché parce que bobanda marché bobebisi eloko ya motu te pourquoi bapanzi bino balacrymogène pourquoi babeti bino bongo parce que j'ai vu la présence ya ye moko le général Sylvano Kasson en place yango mpe esala biso eloko te elobeli biso mpe eloko te tokocontinue s'il faut kokufa tokokufa mpona Congo mpo Congo eza motu bakobima tokocontinue ti tozwa solution bakobima. Merci beaucoup. Oui. C'est la continuité de la cabine. Et Kosimbate. Oui, pour ça, Ndego. Ouais, bonjour Ndego Nanga. Oui, bonjour papa journaliste. Tout le monde bino boti ko tambola bo marché vraiment. Ba maté kana misu boye. Mais boye kana ki ma mo fait ça le maté. Quoi ni beaucoup mitina ba niveau bongo ça beaucoup ka bosa pas di peuple ne bongo ça sous des autres. Te bango ne walingaka ka ndenge yebika ndenge kala. Eza régime ya kala yango lezo continuer kaka. Biso za na biso na destination na biso to banda kiti to kosukisa. To komi na nzela ote bino boko koma na palais du peuple te bosuka kaka ana première ezani. Palais du peuple on palais du peuple. Et biso tozo manger toza peuple. Est-ce que omoni am ta partie so ngola sawa. Tozande peuple biso moko jeune jeunesse ye moko jeune o abengami jeune ne atamboli na nzela mais au lieu d'atteindre parler du peuple sika tozo kende to lobela mambo ya peuple balobi moko koma kuna te donc pour na biso na yebi te soki eza nini donc continuité ya Kabila kaka na esabino eloko moko changer eza te eza continuité de journaliste. Merci beaucoup Ndeko Nanga. Continuité à Ndeko Kabila. Moi le baso ko baksa Ndeko Nanga ezani lobeza na simbela. Ndeko liloba ko lobeza tozo kamwa na Congo ndenge Kabila zo linga komisa biso Congo. Biso to kanisa ki ke moi changement ko ekota. Na kati ya marche nyoso te zaka objectif nango. Biso peuple c'est l'article 5 de la constitution de pesa biso privilège ya kopona ya kozwa souveraineté na biso. Biso to moni ozo le kalakata parler du peuple soit disant parler du peuple parler de Kabila et le parler du peuple parce que ba ye kopona la biso Rosal Malonda parler de député parler à économie parlement ya parlement la bango wana quoi cela signifie omoni sokende ki biso tuna kata lizabe bato bimisa ki constitution que to pona kaba pona mi po balobe ye Kabila komi ko obligé biso obligé ki biso malumalu apesi biso ngomulunda atripoter na élection ba pesi biso nanga yo moko ebi kande makambelega de pana nanga ba ye ko obligé biso lisu Rosal Malonda azam mutaye bi spécialité surtout ya koyiba ya koticha la kata seni biso peuple avant to pona mutu aseni il faut to kotana na ba réforme to sali ba réforme to sangani to économie Kabila obligé biso ni mabunda ye butu buta benje sese ko baza majorité ba bimisi Rosal Malonda biso peuple to telemi to lobi non to boy Kabila to boy majorité wana to boy peuple tozo pesa message et pas na Chilombo azamona la biso ayebi makila ndenge ni papa Etienne Tshisekedi akufi pour la parole du peuple wana ameka ko adopter jamais Rosal Malonda aza Kabila la kiti biso que 2023 on a ça qui na 2018 ndenge ba élection pouvoir de matin faille m'a dit mbalo ya koyiba to lobi non tozo tambola pacifiquement to koma parti ko hydro to moni la police aye tozo tambola ni parti politique ni quoi babani ko mettre biso ba gaz ba kangi ba combattre na biso ba passo ba mégaphone ba BBC ba micro ba toya ba caméra ba to sali nini finalement na Kabila to tika Congo to kende wapi nini Kisekedi tieni ozo kabiso de Félix oyebi ba mante ko to sito pa ko po to woni passe ba ko sa yote les mêmes généraux wana Kabila za ko manipuler ba wana ndenge musu po ba bo makabiso ba kangi ba ndeko ebele to teni banda lelo ndenge ba ngi ba bo mabiso biso to ndimi to kufa banda lelo to kotambola je dis to kotambola partout ba bo mabiso Félix Tshisekedi so ko tika na Kabila bo tika mais biso to signé to kufa parce que yo lingi kinyati. Merci beaucoup Ndeko Nanga. Soki ya Robert Césali parce que tout le monde comme bena so parce que ba bika ndeza. Oui, biso peuple congolais Robert César ke Rosal Malonda wana to lingi été. Rosal Malonda asala na malumalu na 2006. Rosal Malonda na longo so asala na 2011 na Ngoy Mulunda. Alongo na 2011 na 2019